mbote mingi bamama na ngai pe batata na kati ya lisanga na biso ya bolingo pe na mokili mobimba ba oyo bazali pe kolanda biso na kati na lisanga ya bolingo mateya to pe na ba oyo balandaka biso na demission na biso tozali kosala mingi mikolo oyo na tonton Mwinga na pesi bino mbote mingi kasi ya motuya ekozala esengo mingi toyebana parce que lelo oyo naza kosutuka bamisu kobenga ngai koyebisa ngai te papa asambulwa na banda kolanda yo depuis 2013 bamisusu papa asambulwa depuis 2014 bamisusu 2015 16 17 18 mais bozaka kozwa mokano sikoyo ya kozongela nzela Kongo kolanda nzambe mpungu tolendo pe mvuluzi na biso kimbangu kasi ekozali tomba nini yo ozali kosepela na mai oyo tata wasambula aza kotalisa bino na mateya mito mpe boza kolanda na émission kasi kino lelo oyo bozala kaka na doute surtout naza koloba boye mingi mpona ba oyo nano bakoti na lisanga bolingo te mais bazali kolanda mateya ya tata wasambulwa to pe ba émission ya tata wasambulwa ekozali tomba nini kino lelo otikala kaka na ba distraction pe kino lelo oyo ozalaka na ba doute eloko oyo ezali komona déjà noir c'est blanc ndenge mokili ezali kotambola pe na bilaka ya mvuluzi kimbanga apesaki ntango nango ekomi pene oza kozela nini ozala nanu motu na kolanga na fanga ozala nanu motu na distraction ozala nanu motu na kosepelisa nzoto to mpe okangama kaka na milimo ya bapaya litomba na yango ekozala nini na yango wana tata wasambulwa ayesusu epai na bino mpona kotalisa bino lolenge nini molili ezalaka na bokonzi likolo na biso pe bandoki bazwaka bokonzi likolo na biso na lolenge nini na yango wana napesi bino bamokili mbote soki nabi bamokili parce que bana filika bapanzani mokili mobimba ndenge na lobelo bamaka libote ya nzambe mpungu bakotambola na mikili ebele bakopanzana mokili mobimba kasi nyonso wana ezali ete okoyeba mokili ndenge ezali kotambola mpe lolenge ya loposo bazali kose comporte nayebi ke bino bato boza na libanda esi boyebi mingi kasi lelo na kokama bato misusu bazali kaka kose focalize na bamiziki bazaka kose focalize na bamakambo etali lokola bateatre mpe na makambo etali lokola basentiment badésir na makambo apambapamba oyo ezanga ntina mesika oyo esengeli na biso tozongela nzela Kongo tolanda mai ya biso mpe tosalela yango totika ya bapaya mpe toboka mpe tokabola yango libela tokabola nango pardon libela yango nde kozala litomba monene kasi bamingi bazali kondima kasi duti ezali no na motema na bango pamba te moto mosusu azali kozwa na nzela ya lokuta mosusu azali kozwa na nzela ya koyiba yango azomona patika banzela ne alanda nzambe mpungu tolendo azomona yango lokola kilo yango wana batata na ngai bamama na ngai tozwa décision yango nde ezali motuya ya kozonga na nzela Kongo borejoindre bana na ngai nyonso bazali kati na lisanga bolingo baza mpe bato lokola bino me lokola bazali na mayele mpe na bososoli yango esali ete lelo tozala na bango lisanga moko kati na bolingo yango wana batata bamama oyo boza na libanda boyeba kotelema mpe kolanda nzela Kongo na bokebi nyonso botika bacharlatan botika badie des étrangers eza na litomba moko te yango nde napesi bino lokola toli alors na kati na toli wana nazali mpe na mwa mayele mosusu na kopesa avant nakota na teme na biso na mayele wana kopesa ezali molai mingi me ngai na kokurte yango na explication ya mokuse ezwa biso plus ou moins 5 à 10 minutes nyonso ezali mpona kotransmettre bino savoir to mpe compréhension na mai oyo biso tosala epai na nzambe mpungu tolendo tobima bengra tobwaka bakoko na biso
tobotani bayindo tokoli bayindo likambo na kokana moninga mosusu koyebisa moto nga banda lelo nasongi mvulusi kimbango moninga mosusu no koyebisa moninga ne okomi kosambela nzambe ya banoir nzambe ya bayindo ozongeli Dieu de noir selo bango ndenge balobelaka Dieu mais Dieu ezalaka sigle domination internationale de obengi Lucifer. C'est ça. Alors, bamisusu baza koselama te ozongeli nzambe bayindo sikoyo mama papa na ngai elenge na ngai yo ozali moto moyindo soki bolebi nzambe bayindo seki ya mindele mpe bazali sikoyo lokola yo oza moto moyindo okosambela nzambe ya mindele to okosambela nzambe ya bato moyindo parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité avant mondele azala moto moyindo azalaki liboso tozali kosambela nzambe na biso nzambe mpo tolendo eboniboni ntango mondele aye kokota na mabele na biso na 1400 pardon na 1482 bamemeli bino évangile oyo ekoti Afrique na boloko na bowumbu na mosuni mpe na molimo bino bolandaka yango kaka kino lelo oyo est-ce que ozali na planète nini mpo na ezoleka na mokili oyeba te siki bino bovandi na bamindele bozaka kososola te bokanisa malamu yo moto mundu okosambela ndenge bolobaka die wi nasunga bino na appellation na bino bato surtout na bosadere na lisanga bolingo te bozoni na mateya na biso na YouTube na lisanga bolingo mateya ndenge bino bolobaka Dieu de blanc et pardon Dieu de noir mais sikoyo soki Dieu de noir azali c'est que Dieu de blanc azali ozongeli Dieu de noir nzambe ya banoir sikoyo yo moto moyindo yo osambela kaka Dieu de blanc vraiment est-ce que so comprendre que ozososola j'espère que non ozososola te yango momonaka ta na émission na baso ozosala émission nalobaka mingi émission na biso eza mpona bata mayele moto ya mayele aza nani ayoki likambo alandeli yango malamu ndeni to bakonfefie et abandi mpe kolandela mpo comprendre malamu mais les autres ayoki mais amikoti na mozindo ya kolandela yango te nde yango na bozotikala toujours kosambela Dieu de blanc. Dieu de blanc c'est qui? Mais c'est Lucifer. Son fils unique c'est Jésus-Christ. Quand on yoki balobi Jésus fils de Dieu, mais qui est Dieu? C'est Lucifer. Mais on a le Dieu wana ba occidentaux motu basala ngo en sigle DIEU, Domination internationale de l'Europe unie. Maman nangai papa sosola. Tango tikali mokuse. Ozali wapi? Bakangayo wapi? Maide lelo bacha wapi? Oui. Na yebi lelo oyo bozoyoka coronavirus. Babengo COVID-19. Mais si babengo COVID-19, c'est que bandaki na 1, 2, 3 titres lelo to comme na COVID-19. COVID-19 bazotango selo ba maladie basa ko créer. Ndenge bakela biso ba typhoïde, ba malaria, ba diabète, ba tuberculose, ba cirrhose de foie, ba sida, ba ebola, lelo corona, pena ba maladie ndenge na ndenge mususu na tangi kombote. Ndenge na nyonso wana totatel na PC-19 yamba bien COVID-19. Bona muka, bososola. Maladie ya kosala nyonso zomona, nzamba sa kokilimi malamu. Ona biso bikelamu na ye tozala na fier na kimia kati na mokili oyo. Kasi satana lite esengeli na bebisa lolenge ya bikelamu bazali na mokili. Nyacha pe ya ngai mpote na bungisa mokano ya nzambe pe ko bebisa yango liboso na libota na ye. Yango omoni nzambe akeli mondele pe akeli. Ndenge babengi les créateurs créés par le blanc bakomi kodishe mokili tala lelo bazwi mokano badimine bato na mokili balobi na Afrique bagene baza ebele mais nzambe akeli biso alobaka na biso multipliez-vous botondisa mokili mais bamokili oyo batondi na bomengo baimpérialiste bape baye na mokano na bango ezali ete badongola ndambo ebele kati na mokili mais soki bango bamoni ke mokili oyo etondisami ezali mabe bango nde balongo na bango bamibomo bakende ozomona alors baimpérialiste wana bazali bato moko oyo
bazali kosala makambo oyo bango moko balingi babengi yango objectivité partielle. Alors objectivité elingi koloba na biso qualité de ce qui existe indépendamment de l'esprit. On babengi objectivité qualité de ce qui existe indépendamment de l'esprit. Alors objectivité partielle. Donc batu wana basali oyo bazali kosala ndenge bomoto na bango bazali kosenga yango boyoki indépendamment de l'esprit. Et partiel elingi koloba qui forme une partie. Objectivité partielle. Donc les impérialistes tango basangani na mabongisi na bango na oyo basa kokanisa na bomoto na molimo na bango ya bondoki bayo kozwa mokano ya kosala partie moko boye groupe moko boye oyo kosangana mpona kodomine planète mobimba. Yango na bamengelaki biso évangile oyo ekoki kokweyisa biso na libulu lelo biso baafrikain tozali na liboko na litama to na mai na miso melongi pasi eleki yango esali ete lelo bandeko mosusu bokende na libanda mpona koluka mpe lolenge nini ya kovivre. Kasi yo kanisaki kaka okendaki na poto mpona koluka ndenge nini ya kovivre oza na facilité ya kozwa basi ya koyiba ya kolangwa ya kosala baambiance. Or que non soki nzambe afungolaki eza mpe na bato ebele basala nyonso bakende poto me bapermetre bango bazwa viza te. Baza mpe na mbongo na bango me bapermetre bango bazwa viza te. Basa ebele botala misusu na poto bazola na libanda na balabala bozomona susu bazopesa bango mikanda te. Me yo moto ozwa mokanda pe yo moto ozwa mokanda te me okoma na mokili ya poto ozali pa yebaki papa okendaki na mission ya kodécouvrir bablanc ndenge base comportaka ndenge bagisaka ndenge babisalaka poyeba polobi totonga kongo mpe afrika ya sika. Me yo ozososola te yo oza wana kaka wana na koya kobeta miziki awa plasi moko eza kuna basheri moko kuna bapapa batipi moko kuna. No yango te okendelaki nzambe apesaki yo mpo ke découvrir mpo ya kotonga kongo mpe afrika. Ndeko na nga moyindo telema sosola yoka ngai malamu na yango pasi oyo biso toza komona eyelaki biso mpona nini afa tokota na teme na biso omona ntina ya pasi biso toza komona ntina oyo afrika ekotina bolumbu na mosuni mpe na molimo na maboko ya baoccidentaux baaméricain oyo bazali bokonzi ya konyokola biso lelo oyo tokoma lokola afrika ekoma lokola zo esika baplace babiloko na bango ya kobokola to ya kotambusa ndenge bango balingi. Ozomona afrika ekoma lokola cage ya bamindele biso na afrika toza lokola bato moko bakanga biso na bolumbu toza na kati ya cage bakozwila biso bamokano na ndenge oyo tobengi na lopoto décision bakosalela biso biloko ya ndenge na ndenge biso bakosalela biso biloko ya kolia bateli biso poison na kati bakosalela biso babiloko ya komela bateli biso poison na kati bakoyela biso mateya nzoto ezali mpona kobungisa biso nzela nyonso na mayela mabe ya mondele. Pourquoi azwaki opportunité? Parce que biso tobebisaki loi de la nature tobwakaki nzambe mpo tolendo tobwakaki bakoko na biso tobosaki mpo lelo tozala touti na bakoko na biso bakoko ngo mindele te bayindo bakoko na biso liboso eza nzala panga na kiteleki namu na kati na bosana na bango babotaki bana pe bana wana babalanaki na bosana na bango baye kotondisa mokili ndenge yo mpe lelo na mwasi na yo boza kotondisa mokili lelo tokomi ebele me mondele alingi te mpona nini tose multiplie fo kodiminue ndambu kati na mokili kolimine bato mosusu botala nano mokano oyo. Mais africain toujours oza kocroire na dieu des étrangers ndenge bino bobengaka di parce que bato bazosalela biso maladi ya ndenge na ndenge bango bazosalela biso biloko ekomela biso maladi fa bango sikoyo coronavirus bobangi yango
batifoïde soko zwango oza kobanga, malaria soko yeliyo oza kobanga, cirrhose de foie kobanga, tension AVC kobanga, bestoma bagastrite kobanga, bamalade ndenge na ndenge ozo kobanga yango. Mais bato bamemino mundele ozo banga yango, bongo christianisme po ozo banga yango te, islam ozo banga yango te po na nini na ba secte mosusu. Mais bato bayebi biso eza bamundele, papa yo ndimi Yesu, mais c'est que ndiba pe babokono na bango, soko bi babokono na bango, boya Yesu parce que na nzela Jésus yango biloko na Jésus ko ya, po bazwa biso en otage, bamemaki biso liboso évangile, na nzela évangile, nde séduction kotikati na biso. Alors, quoi qu'il en soit, biso moko tobebisaki parce que balobaki na biso bolimbisa ngai natanga na lopoto, bolimbisa ngai parce que tokomama na lopoto mpo eza na mokuse. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes ancêtres ont posée. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes ancêtres ont posée. Mutu musoko kanseke bakoko na biso batelemisaki baborne non. Ndenge bakoko na biso bazalaki sembo na bolingo na botosi mibeko ya nzambe mpungu mpe kosambela nzambe mpungu tolendo, biso tobongola yango te. Tango lelo biso tobongoli yango, nde lelo toyei kokoma besclave ya bamindele, tokomi kosufri. Bino se boyoki na kati ya mikili ya mindele élection, bongo bakonzi na biso bayimbo bakende kodirige yango, bakende kotambusa yango, bango nde bakolobaki président abimi kuna pa na bino na bamindele tondini ete non, bango basali. Mais chez nous, tala bango nde mutu baza kolinga koorganize baélection na biso impose mokonzi oyo bayoki na bango ke bino moko bokosalela 10%, biso tosala 90%. Soki mokonzi wana asali bakor nde bandimi kolekisa une élection abimi président. Bosomana te parce que biso todeplasaki borne oyo bakoko na biso batelemisaki borne ono nkoloba esengelaki na biso tosimba kaka nzambe moko mpungu tolendo, tosimba kaka bamvunusi na biso oyo balekaka na bileko, tozalaka na culture na biso, na tradition na biso, na histoire na biso, na religion na biso. Biso te déborder. Nous, Noirs, nous avons déplacé la borne que nos ancêtres avaient posée à la limite de l'Afrique. Te déplacer yango. Nous sommes allés jusqu'à l'Occident, au Moyen-Orient et à l'Orient, en violant la limite de notre terre et nos esprits locaux. Biso tokomi kolanda bizaleli ya barabe, ya basiatique, ya baeuropéen, ya baaméricain. Totiki oyo ya biso oke bango baza badescendance ya Lucifer oyo bawuti na nzela baange oyo tobengaki baange de si. Mais bizali na bango kozala na lolenge te, tala bango baotambola tambusi na yokolanda lolenge na bango te parce que wana eza bobiso te. Yango wana tozonga na bobiso, tozongela spiritualité na biso, tozongela mabele na biso, tozala ekenge. Bolimbisa ngai moke. Rappelle-toi le sort de quelqu'un qui déplace la borne parcelle posée par les affaires foncières de son pays et prend 2 mètres dans la parcelle de son voisin. Botala kaka moto oyo azana lopango na ye, lopango neza 25 mètres sur 25 mètres. Voisin akoki kozana 100 mètres sur 100 mètres ou 10 mètres sur 25. Mais yoso kaka 1 mètre na ye to 2 centimètres na ye, voisin wana akotomboka pe akomema na tribunal. Soko bosambi okofuta mamandi po zongisi mabele wana. Soko bongo kozongisa okozala arrêté.
na prison sous captivité. Et bon, lelo oyo biso to déplacer borne oyo bakoko na biso bacha ke to sa mebe kwa nzambe na biso to sala na bolingo to sa na kiti na biso na tradition na biso na religion na biso biso to bo déplacer yango omonite ko komi moumbu ya ba étranger to sa ko servir d'étranger to sa ko servir religion na bango tradition na bango culture na bango o komi esclave na bango oui bien voté alors toute sa décision bien sûr qu'il doit être jugé et condamné par l'État. De même pour nous, les Africains noirs, qui sommes allés chercher des dieux, des saints, des ancêtres, et que sais-je encore, en Occident ou Moyen-Orient et l'Orient. Nous serons jugés par le Créateur de l'univers, car nous avons déplacé sa borne et nous l'accusons d'Égypte. En prenant et en évoquant des esprits étrangers à la place de nôtres, croyant qu'il avait donné aux autres peuples des bons biens, des bons faits et de nous en priver le droit. Bon, ce qu'on connaît ça ensemble ya bapaya, et ça le coup là tout ça qu'on juge Nzambe. Bon, ça qu'on luka, au soi-disant Abraham, Isaac, Jacob, Jérémie, Esaïe, Yabatu, Bakoko Yabatu. Hein? Yaba occidentaux, Yaba arabe, Yaba asiatique, Yaba américain, pe bongo na bongo. Nous serons jugés par le Créateur de l'univers. Toko sambi sama epai na nzambe mpungu. Et elembo yangoyo. Tout ça pour souffrir na kati Afrique. Mais c'est bien pour le jugement nzambe. Car nous avons déplacé sa borne. Et nous l'accusons d'Égypte en prenant et en évoquant des esprits étrangers. Tozui de quoi nzambe sa solote. Yangwana tozui pe tozali kokumisa pe kobelela ba milimo ya bapaya ba dieu des étrangers oh Jésus oh Allah et ça pour la dissoter hein? C'est ça en prenant et en invoquant des esprits étrangers à la place des nôtres mais si ka kokumisa nzambi mpungu parce que nzambi mpungu tulendo akelaki biso poto kumisaka ye ndenge balobi l'homme a été créé principalement dans le but de bloquer nzambi mpungu tulendo ile kongo kalunga walungila babie babio tata kwa tulendo poto kumisaka nzambe na biso est-ce que biso na bandako na biso tokumisaka batata bapaya bakoya kozwa mokumba na biso ya kolesa pe kotangisa biso non kaka tata na biso mobola tosa kotiola ye muta kosala ko otanga ta primaire ye muta kosala ozwelo kwa kolia ye muta kosala ozwe esika kolala atopesa lokumu na batata bapaya tona bobengo azosala ngo mpona bana na ye tata mopaya azali nani Jésus oyo tobengi Lucifer tata ya bapaya ozomona différence te Afrique Moyen-Orient Occident Asie Amérique, banani baza ko vivre malamu. Ezali bango. Pourquoi? Bon, sida baza ko kumisa Lucifer na bango, tout zo ndo lolenge na ye. Tala ndenga saleli bango. Toke na Moyen-Orient, barab baza ko kumisa ala na bango, tala ndenge bazali. Toke na Asie, baasiatique baza ko kumisa histoire iribana, nzambe na bango. Quelque chose de doctrine est différent, mais bota la ndenge bazali. Mais biso na tobo nzambe na biso tulandi ko kumisa banzambe ya ba arabe, ya ba asiatique, ya ba européen, occidentaux. Boso mona te que tout ça d'esclaves, to zuli yaka ba miet. Bango balé, sani etikali na supu, no mo fufu ya se, yozu fufu bandi kolia. Au moins que biso ba africain to ça ko vivre ndenge mwana. Est-ce que kino lelo tozo sur la terre?
batata na ngai ba mama na ngai bana Congo batata Congo ba mama Congo Congo lingo ba Afrika mobimba bozali wapi boza kolala pongi ntango molai boye mpo na nini ntongo setanaki lamuka na pongi ya kufa ntango na biso sebelemaki ozali kaka kolala ndenge toza kokumisa bango banzambe na bango baemploye na bango soit bizarre baprofete na bango. Donc croyant que nzambe na biso asalaki biso po, croyant qu'il avait donné aux autres peuples de bons dieux, de bons faits, et de nous en priver les droits. Que bango de mutapesaka bango bakoko ya malamu, o ba prophète ya malamu soki ba messager, pe banzambe ya malamu, et pas na biso na privaki biso to zanza malamu te. Non. Nzambe mpungu kombo na ye ezali zola. Zola wana na lopoto ezali amour. Yende nzambe ya bolingo ya malamu, ya boboto, ya mawa, pe ya sukisa. Mwenye tiki na yo nzambe ya bolingo oya kuliko sala yo zala malamu poza na kimya kati na mokili na yo Afrika. Okeko kumisa nzambe ya bapaya. Po zali ko adore ye, bosa kotongela bango bandaku, pona kosana ka kukumisa ka badivine wana ya bapaya, yo Jésus yo Yahweh. Bosa kopesa ndambo ya bozina bino kati na bango, bosa komipesa pe bomoto na bino, ko e ame, pona kukumisa bapaya. Mopesi mokongo na oyo ya bino moko. Oui, na bolingo, mwana ya ndeko, lifo sungaye, mwana ya voisin, lifo sungaye. Mais, soit oyo kozepa ya mwana oyo boti, ya moto kozwa pa ya mwana mopaya. Po mwana oyo boti, ye kaka akodependre na yo, kolia, kolata, kotanga, kolala, kolamuka. Mais mwana voisin pe, aza ko se dépendre na baboti na ye. Sikoyo yo, oke kozwa soin ya mwana voisin, tatane pe na mamani bazo soin na ye, ya yo mwana opesi mokongo nana kozwa soin na ye. Mwana oyo opesi mokongo zali nani? Afrique, bakoko na yo, nzambe na yo, nana kokumisa ye. Papa, maman, le nzambe na biso koma lokola impuissant. Tokomisi ye lokola esclave ya banzambe mosusu. Po te mwana manifeste, sa ke po bino boso kumisa ye te, boso salela ye te, bolingi ye te, bosa kutu kotinga ye, nzambe pungu ndoki, mbuluski mbangu magicien. Ah, mais misala baprene bomona kiango, kokende koboma, kobotola. Jacob, misala ni ya koyiba biloko ya Laban. Soko linko se référer na mukanda na Genèse chapitre 31 bani na 1 omo na musala ya Jacob azui basi mine bango de baso sambela bakoko ekobo baboni bamiyibi ale yo tiki koko na ya bolingo o tiki nsambe na ya bolingo okela ndaba paya yango tozo souffrir. Les envahisseurs sont partis mais par notre manque de sagesse, pardon. Les envahisseurs sont partis, mais par notre manque de sagesse et de connaissance, nous les poursuivons encore jusqu'à chez eux pour prendre leurs dieux, leurs ancêtres, leurs doctrines spirituelles, tant divines que sataniques. Et leur façon de vivre. Donc, papa nangai, bavaisser waneza banani, banindele obaiki kokosa biso. Et c'est bakena na bango. Mais par notre manque de sagesse et de connaissance, nous les poursuivons encore jusqu'à chez eux. Pona kozanga boye dina biso, pena mayele, bososoli, tolandi bangoti epai na bango, na lolenge ya bizaleli. Kozwa banzambe na bango pour prendre leur Dieu, kozwa banzambe na bango, les ancêtres bakoko na bango, oyo bokomisa bango bakoko na bino. Les doctrines pe lolenge na bango ya kose comporter na bonzambe na bango ya bondoki. Leur spiritualité ou spirituelle, tant divine que satanique. Et les façons de vivre,
bokomi ko se coiffer lolenge moko na bango ko s'habiller lolenge moko na bango et biloko na biso ya Afrique bino bobwaki yango bokomi kaka kolanda ya bamindele bokomi kolamba na mafuta huile oke mafuta huile poisson eyeli biso batension eyeli biso baestomac eyeli biso bamisu kokufa bomonaka yango bato mingi lelo age pusani misu kokufa eyeli biso baimpuissance sexuelle bafaiblesse sexuelle ok po tolandi ya bango tozongela bo biso tolia biloko ezali naturel tolanga lolenge na bango evandeli te epa na bango tata kokozala torche nini na kilote deva bana ne eza normal mais pas na biso mandoa eza bongo te et c'est ça bamama na bango bakoki kolata bapantalon liboso bana nzoto nyonso décoré liboso bana bango yo mama africaine te olata pantalon nzoto nyonso décoré pa ya bana na yo olati bilaka te masonga mabele ya se mapeke eza komona miso ya bana non mais bana bamona banidité ya baboti na bango te mais c'est ça l'envoûtement bokomi koloba bana bazokona na poto baza bempoli bazotosa baboti te mais bino moto boza kokolisa bango mabe boza konfute bango na lolenge na bino bajustement na bino na babiyema na bino na bacomportement na bino ekoma lokola mindele mosiki bango fale baza na lolenge wana te mais mpo bamindele bana bango bamona ngo normal ata baza bongo kosoppose pai na bango bamona ngo normal mpo eza kotimi na bango mais biso eza anormal mais pourquoi boza kosala lolenga bamindele et c'est ça regardons-nous là nous sommes maintenant à 2 à 3 ou plus. Posons-nous la question de savoir si nous pouvons prendre notre papa et maman à la place de notre papa, maman, si kayo zali, bomituna mituna. Est-ce que tokoki kotika tato aboti biso na mama aboti biso to ba mama ba voisin na taba voisin de batata na biso? Quel que soit tata na bomengo, quel que soit bino bozo na bobola. Oko changer? Non. Ata tata ba voisin na mama ba voisin ba saki toko makasi ya biso azali babe. Tokotika na ka ko changer bango te. Mais pourquoi nos spiritualités bo changer ça na biso, ba koko na biso, bokoni na bino ko kumisa bapaya. Et tirons la leçon de notre misère. Réveillons-nous et remettons la borne à la place où elle était dès le commencement. Et nous serons sur la bonne voie. Et c'est ça. Tozonga ndenge tozalaka. Bakoko na biso bazalaka pardon. Tirons-nous la leçon. Bota la misère tokomi nango. Tolamuka. Tozongisa la borne oyo bakoko na biso batika kapenza ba plataka buta bakoko na biso. Nisika nango ezalaka buta na ebandeli. Na bongo tokozala na nzela malamu. Alors kozala na nzela malamu ememaka litomba moko boye ya esengo ya kimia pe ya bénignité ya savoir pe sagesse pe ya elonga kati na peuple. Alors batata bamama kati na mokili o balandaka tata wasambula na lisanga ya bolingo mateya bososola parce que bana nanga o baza déjà na kati na lisanga bolingo soki tozoba baza na kati ya lisanga bolingo eza lokola bango baza kozongisa borne nesika na yango esali ete bazongela nzambe mpo motulendo bazongela bakoko na biso bazongela spiritualité na biso kasi yo mpe nano région de biso na lisanga bolingo te sala o région de biso okoka na bandeko baza kati na lisanga ya bolingo nde kozala malamu mingi ndeko na ngai tozala lisanga totika kotelemelana totika kobomana totika koyinana tosangana te yango kozala force oyo kolongisa biso tala soki boyoki États-Unis lelo azodomine mokili parce que combien d'états plus ou moins 54 états basangisi yango ekomi lokola eta moko babengi États-Unis yango bazali na force ya kodomine planète baza kosetrahir te ozomona bongo biso mpani toza kosetrahir mpo na nini topesi banzambe na biso mokongo tobanda kokumisa milimo ya bapaya nde tala esika oyo tokomi agressé kati na biso
na kati na famille bandoki bakanga bisengo na biso misala mabala mabota kutu bakomi kolinga mutu a vivre longue vie akufa basali makene ya butu mena yango lelo toye na mayele ya kopesa bino ya kobika na maboko ya bandoki pe boyeba lolenge na bango basalelaka yango na toye kokota siko na kati na teme na biso le monde de ténèbres. Toye kokota na kati ya le monde de ténèbres pona kopesa mwa mayele moke mais d'autre part na oyo towuti kotalisa na liboso oyo towuti kosilisa tokoki kopesa pe le monde de ténèbres te parce que wana esangisi mingi kati na yango oyo ekoki kopesa biso mayele boyebi mpe bososoli bosomona batata na ngai mpe bamama na ngai na yango wana le monde de ténèbres totala moke bandoki ndenge basalaka biso je mpe ndenge babundaka mpe na kolonga biso. Comme le monde de l'au-delà, les mondes des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. Parce que totalaki na mikolo wuti koleka na le monde des esprits. Yepe le monde des esprits azalaki na 4 degrés différents. Et c'est ça. Ndenge moko pe le monde des ténèbres ezali na 4 degrés différents, comme le monde de l'au-delà. Le monde de l'au-delà, tout bien le monde supraterrestre. Oye ezali lokola bonzambe. Le monde des ténèbres ezali lokola mokili ya molili ya bandoki, ya ba magicien, ya ba sataniste. Na yango na kati, na le monde des ténèbres, tozali pe na 4 degrés différents. À savoir 1. Les esprits légers. 2. Les esprits inférieurs. 3. Les esprits supérieurs. 4. La magie. Mais là, tout ça, on a la magie. Tout ça, nous, na kati, il y a le monde des ténèbres, les esprits légers, les esprits inférieurs et les esprits supérieurs. La magie, à cause de yé, na mokolona yé, tant que nous avons pour nous prêter à là, à cause de teli mobimba, pour nous découvrir bino magie, pe misala na yango. Et c'est ça, matondo mingi, et pas ina bino bana nanga ya lisanga ya bolingo. Poto bengi na lopoto, kitwa di kiaba solwa, et pardon, na monoko bako pardon, kitwa di kiaba solwa, kwa nzami purutulendo, mbuluzi eto kimbang. Na monoko ya lopoto, to bengi yango ensemble des élites, du Père Tout-Puissant par notre sauveur kimbang. Pe na monoko ya lingala, lisanga ya baponami, ya nzambi purutulendo, nzela ya mbuluzi na biso kimbang. Na poto kuna to tsango kaka lisanga bolingo tuku to boyeki ko tsa penza kitwabi mpona tozo opportunité ya kozwa nzela ya kosangana na kombo isami pumutulendo yangwana bino bana na ngai kati na lisanga bolingo na sengi loboko nzambi pungoza la kati na bino e bundela bino bitumba pe longisa bino pe atanga bino lokola bana na ye pe libota na ye oyo akobongola lobi tolonga na mawato koma na kimia pe mesengo pe bomo imolai pe bandeko nyonso bolandanga na lisanga bolingo mateya lolenge pe naza kosenga na bino kote oyo tokomona lokola kembo kati na lisanga bolingo na maboka nzambi pungu bino oyo bokorejoindre biso tolia elongo tola telongo tolala pe tola mukelongo pe tokembela elongo na kombo ya nzambe na biso pungu tulendo matondo mingi. Alors comme le monde de l'au-delà, le monde des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. 1. Les esprits légers. 2. Les esprits inférieurs. 3. Les esprits supérieurs. 4. La magie. Mais on parle que les esprits légers, les esprits inférieurs et les esprits supérieurs. Les esprits légers ou enquêteurs. Boyoka kombe balkisami na les esprits légers. Enquêteurs. Enquêteurs, tokoti ko bengi na niveau nini? Papa, maman, okomona na kati na famille, baza na posa ya koboma yo, pe ya kokanga misala na yo, mabala na yo, esengo na yo, kimia na yo, mabota na yo, pona bazwa yo, il faut bavute yo na nzela ya motomoko oyo aza kati na lisanga na bango. Soit mwana muke kutu ayepa na yo, to mukolo ayepa na yo,